Kolandela nouvel ordre mondial oezoya. Donc mokili ezalaki kotambola na mobeko ya domination. Sikoyo na mabongisi ya tata mokili mobeko wana ya domination ezokende na kokufa poto kende na complémentarité. Mais Occident ya lingi bongo te. Ya lingi kaka ye akoba ko dominer mokili. Yango to komelaki bango ya liboso. To komelaki pe pape en tant que père spirituel na bango. Ayebisa bango. Danger zoye la bango ezali nini? Depuis 90 déjà mokili pouvoir dirigeant esi ekotaki na mutation. Donc ezolongwa na Occident ezokende na Orient. Lobiko ya bango ba occidentaux ezali kaka soki bakoya ko négocier na Afrique. Ba réparer ma benyoso basali bayindo. Ba se retirer na Afrique. Ba sengi ba africain pardon. Ba réparer ba préjudice de ma benyoso basali ba dédommager ba africain wana nde bakobika. Mais soki ba lobi ba s'entêter kaka. Ba koba alors troisième guerre mondiale kozala inévitable kozala kaka. Mais bit totine ya troisième guerre mondiale ezali pour détruire Occident. Parce que Occident pratique Afrique, il faut kaka ba betaye. Il faut kaka ba panzaye. Il faut kaka ba bomaye. Omoni? Donc ce qui Occident soit à koufité, soit à bébamité, ce qui a silité à continuer à konza. Afrique peut considérer Afrique lokola propriété privée na ye, ma belle auxiliaire ya ye bakabela kaye.